Makambo ezoya eza bien te na ngai exposé makambo nyonso bato bayoka monde entier bamona ke antuka motema mabe eza makasi na kati na biso eza bapambola bino bozali wana mpona kodefendre vérité botika makambo ya kopermettre moto aza na lokuta alobi makambo mpona bozwa banombre de vie mais oyebi deja ke azoloba ntango ye azoloba wana azobebisa bebe tima bato nyonso ya poto bazusuko nga na obalanga te beta boyeso bimamo yo eloko tondeka change numero koyamba su numero wana te ça va numero pesi na numero yana numero na wakala wana koyamba ngo su te parce que na minute baosalanga mabe te baosalanga mabe te baolukanga te mais il faut déplacer place au bas yebi yozala. Combien de pasteurs vont subir makambo bazuko ezoyelanga oyo bango bazuma ya ko se défendre te bakundi bango eloko reso sala mpona sana nzambe c'est difficile obundisa ngo olonganga ndenge ezali ezali bo bango balobisinga nde balobisinga ata baye na bato bacontredire yo moi depuis baomoni baosa contradiction nano te po bayebi ke osalaki yango en plein air soki ezalaki babiloko ya mike te oyo okuta eleki ya mareka oyo okuta eleki ya mareka opesa ombongo ti ozwi taxi express mais nakotinda bapesa ombongo ti po bozala wana jo wana mpe aya wana comme ça bosololi to trouver compromis comment on va monter une nouvelle stratégie pour la osala c'est comme ça. Et puis, ça a besoin de ça, déploiement. Parce moi quelque chose pour se maîtriser quelque part. Mais dans l'Iran, nous pouvons monter stratégie dans le total. Comment on peut faire pour la situation? Ah, oui. Négociation. Que ne m'abête parce que yo goza sécurisé. Vous avez la place pour vous couper. Mais vous allez sécuriser. Vous l'avez au data place mon boy. Vous attendez quelque chose qui moi place moi en attendant. L'État va négocier un avocat. Et poto bakanga pe mutu. Yo ebate ke poto ko eza trop dangereux. Oh, poto okanga mutu. Kutu poto kutu ba reçoit facilement parce que poto ce gars Interpol et indique un message mutu na place boy. Ne ba si yo peta bien. Oui, ils ont bon mot. Non. Moninga ina minute on azaki na posa mbongo. Expliquez ngai nanu. Yebisanga vérité. Makambo wana ekipesa biso mbongo. To yepa na yo o assurer biso ke tokozwa tokobanda 250,000 ya débat so tokomi na makambo. Ah, yo pe. $250,000 yo bi yango papa le nango. Donc non, je n'ai pas dit ça. Peut-être au Yoginga Mabe. Non. 250,000 Vous êtes sur Top Media TV. Oui, allô papa. Ezanga inde na numéro na longoli numéro na po bazo benga nga mingi fort. OK. Malobi. Ke lo ngo tambola. Ngai na tamboli te naza kutuka nde na ndako na abi eloko yango ezotambola. Ouais, ezotambola déjà bato benganga ezotala nga bazobenga fort. Onakoma komoni seo wana. Telefone wana komanga mokomaka Yves Masamba. Na boka na ngao. Sio tina côté mission na kubati quelque chose. Ça va na pourquoi? C'est beau papa. Na Rosela vraiment signe. Yves Masamba. Yangwana. D'accord. Merci. Mazaki na raison. Pour ceux qui vraiment, pour ceux qui bon côté biso de ngai to sala on ande na biso. L'autre ça on ande na biso que kota siko brakin. Ninge ko mama na rankin soka yo poteka ki fasi place na. Na saka franga de funda na. Bilisi kausa boy. Kinsoka yo poteka ki fasi place na. Na saka franga de funda na. Bilisi kausa boy. Ninge na bongo. Yo moko zoluba. Donc, ndeko mutu se kuta yebi ya yoga.
moko sans journaliste moi balandela moto eza te ebidede sikoyo babanda oluka sikoyo baoluka calcul tokosala ndeni mpona miniti oso basala mabe bakoyeba ke ye oui donc déjà bon coup papa yo kobima sikoyo ifoma mokonzi moko sikoyo nanabenga nani ministre ya Ogilano oyaza bavoka ebele awebenga na bino peti oza engagé bapeti makena oyatinga biloko wana alingi mpe végétarien oyatinga biloko wana alingi mpe végétarien oyatinga biloko wana alingi mpe végétarien protégé mwana obaluka baboma ye obenga yo bazwi yo sikoyo atio keke pa abado soutenir yo apesi yo bavoka bulaka ya mwana ebeta nano semaine oyo lendi nabengi napesi mpe nimero na yo ale yoso ya bengi yosuka oyebiso boyaka place bongo vraimen papa po liboso vraimen ndenge epesaki bongo na bandaki kobanga na bienga papa aza awa te ngai elo te osikile na mosika kobanga te natana na kata likambo kobanga te osalo eloko te parce soki bamiki nayebi so comprendre bayekela na relation na ye mais soki asali registre nde tobeta ye maria wana tomoteke babimisle nde tobeta ye maria wana tomoteke babimisle nde tobeta ye maria wana tomoteke babimisle oui parce que soki presse nde basiyo boye esili bapresse biso batosira bapresse ya kongo sikoyo maozasulinga bamiki me baomona aosakwa aosakwana biba aosakwa aosakwana biba aosakwa aosakwana biba mpona miki toyo commissionnaire banete sikoye sikoyo fo toluka so deuxième épisode siko moto anguma efalo sikoyo fo toluka so deuxième épisode siko moto anguma efalo sikoyo fo toluka so deuxième épisode siko moto anguma efalo tanguma obima kambisikana oyo ekendela ntango ekeke monde entier sur yango ale moto anguma abimi na osenga nguma na ngai pa walesa soki opesi nguma nanga te otala toza passer omona makambo oyola oya kodia ya famille obomi famille bongo vraiment papa épisode 2 eza vraiment bongo papa eza vraiment bongo papa malembe vraiment papa ya mpesa natindeli déjà le binazela merci vraiment papa na ozela ngo vraiment merci papa il faut effacer naalongola yango déjà nazotike naalongola yango nanu te nauti kobenga ya azokomprendre nga te ayebisi nga na abenga yo nayebi te nanu te nanu kuta tikeli mabe beti bato nyonso apoto bazusuko nga na obalanga te beta boyeso bimamo yo eloko tondeka change numero koyamba su numero wana te ça va numero pesi na numero yana numero na wakala wana koyamba ngo su te parce que na minute baosalanga mabe te baosalanga mabe te baolukanga te mais il faut déplacer place au bao bayebi yo zala bayebelinga na en place te luka bayebi place te yo vanda na yo kaka ko apparaître trop te po bato apoto deya bakomoluka yo somo nga deja moto wana lobi nazalaki na émission quelque part
abengi nganga nazali na retard ya okende kuna donc na okende kuna tamusulelo olo mais de toute façon za kimia ikopesa umbongo na sukutuna mamatina mais de toute façon za kimia ikopesa umbongo na sukutuna mamatina omoni ke soki na sala émission no ingeza la désordre ingeza la mama na désordre lisusu makasi mais sikoyo omoni epi tozali mwa YouTube mwa moki ya mutu mo ba ebanide biti to omoni ndenge bazali na ngai soki mwa temps biti yo ko sa référence jamais na nga ko sala référence jamais na nanga ko sala jamais référence jamais na koloba kutunde te yo ko sa référence jamais nanga ko sala référence jamais na nanga ko sala jamais référence jamais na koloba kutunde te so po ba obenga yo ba konti ba obenga yo ogolia ba konti ba obenga yo ogolia fo ba me ndenge zana fuli kakobia ite beta na ba somba ngona yo go wela na no te sala na no etambola na no posi oyo ezane di kwesi empire mobo kwesi empire mobo alors yo sikoyo bodomo ya teke ndenge zo interview ba yo zo tia président Kambo Pwani parce que olobi benda ki tala ma ndenge sala donc ba mama na ba o récupérer ngo ba tous ko ba zo récupérer ngo e bandi ko kindi siko ezo kindi ba live se bandi déjà ya batunyo so bandi ba peto ya ba beta ba bloc wana de sibasi ndenge kendaka tango kesi ko yo ba yebe ki victime en tant que victime ya nesika o memote parce que preuve image est ça yo tika la ga ouais ndenge zane za ibo ba on ba lobisinga yo tika la ga ouais ndenge zane za ibo ba on ba lobisinga de ba lobisinga ata ba yena ba to ba contredire yo moi depuis ba yo moni ba sa contradiction nanote po ba yebi ke o sala ki yango en plein air soki ezalaki ba biloko ya mikebikede oyo kude leki ya mareka bao baoye bate otsena maria po même ato solole na maria bato bamona ke l'église omona eloko sikoyo témoignage parce que omoni yango na église batie yo omoni bamote batie l'église bozo témoigner bozo loba et puis na suko bi wi famille nga mamba famille nga baby suko bato ba donc oluka yo zela papa yango kasi nabengaki yo na libanda yo bengo nde mpona yebiso mwa eloko wana oyebisa yango edenga mikolo mpo naza na ndako na abima te na libanda yo bengo nde mpona yebiso mwa eloko wana oyebisa yango edenga mikolo mpo naza na ndako na abima te bakope kozalaka na pression te omoni nde babadozwa yo suko te na mpo na yo bandenge oyebisa yango nalobi ezali butu natikaki message ntango so azwi bayo te erreur nga nasali ifale na biro na ye pana yo oyebisaki ye ive apesaki komo nayebisaki ye ive yo mpo ozoyamba telefone te na basokola so tosolo mpa mbala moko olongoli biloko yo mpe siprimaka kuna yo mpe tiaka nini mwa boye siprimaka kuna so tosolo mpa mbala moko olongoli biloko yo mpe siprimaka kuna yo mpe tiaka nini mwa boye siprimaka kuna te kote langa eza problème te ça va zela na benga yena nauti kobenga ye nde nakataki nauti kobenga ye nde azoyebisa nga makambo mbongo eza pa na yo eza pa na ye te ye ayaki na makambo pa na yo mpo yo nde olandela makambo ya mbongo yo nde okende konégocie yo nde moto kolanda banégocie d'accord yokanga bien voilà ce qu'on doit faire parti wana nga na yeba ye maîtrise soki ayebisa nga bongo nga na nga na négocier alors eloko tokosala eza boye yo il faut se calmer d'abord to abima na kati ya lisolo wana tv négociation ya mbongo ezalaki pa na yo ezalaki pa na yo yokanga bien ngai na peti ozogangelanga okomokangelanga te natuni ozogangelanga nalobi boye zala mwa respect s'il vous plaît nalobi boye ye toyokanaki boye soki image bimiso bato banégocie babanda obenga normalement bato bayebi numero na nga te parce que nga natie numero te bayebi source ya likambo ndenge eza te bakocontacte nani to réfléchir nga na bakontacte motu te ça c'est un erreur peut-être tosalaki ntango oyo image wana eza koleka il fallait kotia numero ya contact
batimbisa ngo peut-être mutu moboye azali ta avocat la biso azali ta avocat moko net avocat na yo potao numéro wana bazo benga yazo yamba et puis ako faire face na bato na sa ki ba toucher première erreur tout ça bon ils appellent erreur ils appellent trop tard parce que na yoka pourquoi ils appellent yoka oui négociation qui m'a bé négociation que ne m'abete parce que yo goza sécuriser vous avez la place beaucoup couper mais vous allez sécuriser ou le bio que data place mon boy vous attendez moi quelque chose qui moi place moi en attendant l'état va négocier un avocat et poto bakanga pe mutu yo bateke poto ko eza trop dangereux oh poto okanga mutu kutu poto kutu ba ozo facilement parce que poto ce gars Interpol et indique message mutu na place boy ne ba fiyo penda bien pe ba songi chiki oui eza bongo boye bango non pas moninga ina minute on azaki na posa mbongo explique ngai nanu yebisanga vérité makambo wana ekipesa biso mbongo to yepa na yo o assurer biso ke tokozwa tokobanda 250,000 ya débat so itokomi na makambo yo pe 250,000 yo ebi yango papa le nango donc kasi non je n'ai pas dit ça. Peut-être que tu as mabe. Non. 250,000 mutuku abomi mutuku akofuta kutu bongo te boyo 250,000. Et là pour ça la lobby yo kanga bien. Yo na mutu na yo na Serge. Boko mati, boko tana Maman Tina ou bien deni boyo kana ndeni toko ko sala eloko yo. Pour permettre kimia ezara. Merci pour nous koko matin na koko tambola te na commune insécurité. Tambola te ndeni mais faut bi makakati. Eh mais ceux qui aussi attaquent arme go boy. Ba ozana sécurité. Na ozamutu ya? Nazana mbongo te nazamuta makolo nazana. Mais ba ko pesa mbongo te. Ozi taxi express. Mais na ko tinda ba pesa mbongo. Pour bozala wana jo wana pe ya wana. Comme ça, pour trouver compromis, comment on va monter une nouvelle stratégie pour la OSA. C'est comme ça. Et puis, ça, on a besoin de tout ça, déploiement. Moi quelque chose pour se maîtriser quelque part. Mais dans l'Iran, nous pouvons monter une stratégie. Total, comment on peut faire pour la situation? Effectivement, c'est ça. Mais comment on va faire maintenant? Yango na zolo banayo. Au lieu mata. C'est ce qu'on doit faire. Donc, yo, Serge, na mutuno na mère, bovandi nan. Botala, comment on peut faire? Ouais, c'est bon, problème, c'est comme ça. Vous comprenez? Na peut-être sur le mabe. Hein? Bon, ceux qui ont vu, n'a besoin moi aide. Par contre, ça, il n'y a pas de problème. Serge, oyo, pesa un numéro, yende mutufuna benga. Serge wana OPC nga numéro. Serge OPC nga numéro yende mfuna contacter. Mama kamwe soya esa bien tenanganya exposer makambo nyonso bato bayoka monde entier bamona ke en tout cas motema mabeza makasi na kati ya biso. Za bapambola bino bozali wana mpona kodéfendre vérité. Botika makambo pour permettre mutu aza na lokuta alobi makambo mpona bozwa ba nombre de vie. Mais oyebi déjà ke azoloba ntango ye azoloba wana azobebisa bino sikoyo bokozela motu mosusu aya mpo acontredire entre ta bamosusu bayoki bake koloba bino soki boyebi ke vérité ezali oyebi kaka na motu ke oza motu mabe comportement na eza bien te tokoyamba lisusu te tala comportement na yo. Mais tant que vous savez, vous savez, vous avez salabo, alobi mabe a fingi. Lokuta. Combien de pasteurs vont subir ma cambo pour essayer là-bas? Oyo bango basuma ya ko se défendre te bakundi bango. Et là on est ça pour la sana ensemble. C'est difficile au bout de sango longanga. Soko yepa na sala veut dire oyena moyi. Ngala sa moyi, na sa vérité. Vérité pa ya libanda te ya kati.
bino bozali wana bolingaka nga makasi mpo nazalaka na kati ya verité nazalaka mwasi ya bato te kindumba te masanga te mituka na nga kutu mosusu ebebaka mpo natambolaka te nazali wana na kosala fierté ya mboka oyo nabandi mosala ya nzambe naza moins de 30 ans sikoyo naza plus de 60 ans na kati ya verité na kotrahir bino te na kosala mosala ya nzambe mpo na kosunga bato baza fatigue epuis tokoatake de façon ke vérité justice mpe ekota na kati ya mboka kindoki kisi motema mabe ekufa bato ya lokuta mpo bazobundisana bakufa mitoko wana ekufa na kati ya mboka changement emonaka mpe na kati ya mboka yango nde bozomona naza ministre ya défense nakotika yango te tokoaccéléré toke liboso kosangana wana nyonso tokundi yango nasali yango spirituellement mpe eza na baretour nasakanaka te nasilikaki spirituellement yango nde na modire bango sangana na bango nyonso ezala baoyo bazosala baréunion mpo na kobundisa motu sans cause baza na problème tika nzambe na nga pambola bino naza na esengo bokende jour ezali nayebi kaka ke naza na esengo makasi nga naza na esengo makasi mpo nakundi deja monguna nakundi serviteur du diable donc na kati ya pluriel baza ebele bakozala 1000 100 000 tokundi bango na fausse commune donc naza na esengo makasi mpo na kokunda nokundi na cimetière mais kombo ya cimetière nde napesaki te sene nyonso bakopesa kombo ya mais botyango na métropole te botyango na zamba po fausse commune basalaka yango na zamba amen donc opesa me ata $100 ata $500 pour changer bafra opesani mo transport epuis tokosalaka programme nde tokosala bato bazomérite ntandia na bango mpo bazosoutenir mpo napelenga toluka ata nangobe ata eloko tofandi tolie epuis toétudie nini nakoyede mpe bango tala nde bazoya na moi na banzala nyonso tosoutenir en tout cas bozala beni nzambe apambola beni charisme Messiah,